le Seigneur Bozolanda Sikoyo na lesavertis.net na eli sous liboso na bino pona ko talisa bino makambo oyo tozo ko mona mikolo nyonso tu boyebi que la parole de Dieu ezali bilei ya mokolo na mokolo, c'est-à-dire la parole de Dieu le balanzambe ezali pona mikolo nyonso tu ezali pona mokolo moko te yango eza mawa mingi na ba oyo baza ko kanisa que pona obondela nzambe po tanga Bible na ofozela kati dimanche eza mawa mingi yo oza ko kanga na mingonga oyo so zali chrétien oza ko se dire que les chrétiens et bongi oyeba que chaque jour ndenge nzambe a renouvelé la bonté na ya chaque matin et bongi yo pe o renouveler la confiance na yo to relation na nzambe chaque jour c'est très important.